Nathalie, bipayunga nonga, yaweza mbe nangai, kolo mama. Nakati ya banzube mbongi, bimino kwa mokili, yolongi sambali, kolo mama. Kimya eyano nasua, natangwa pasi, osina yuda. Nani? Bonjour. Bonjour, papa. Naja kuluka Papa Tito. Hey. Mon trajet mon frère. Oye, Bani? Les femmes malades, aucun fils de bon. Gary. Vraiment. Camille. Bien, vraiment. Yo, comment? Ngana kuma na c'est. Bonne autres. Oui. Njoto, ça ne va pas. Naja ukukate. Ne. Yebana nini na transport commun. Bapesanga na kuma kusala na transport commun. Oui. Je suis quand même là, mon papa. Ouais, na kuma chauffeur. Vraiment. Ça va? Omoni bino batu buza kusala musalo yo. Oui. Bumi pesa kana ba maladi. Izate ke lelo terte mutu lubi mutu kawon. Jarbiete. Depuis kaka wana avant yauya oyo vaccina kanga ikisi wana ya suka oyo ezalaka na bidon ya 20 litres. Non! Ça ne va pas. Non. Kuti bakisa mini susu douleur wana ya mukongwe bani ni susu kuswanga makasi. Non, wana o dédommagé ngai. Papa yoza presse. Na kulinga soko zwi kisi fo esala na nzoto. Esafamtala. Me kusala ndenge nini ngana bandi na yo na banene nini? Uza kupesa nga kaka badoge. Donnez-moi avant yo yambuko pesa nga 6600 volts. Bon, keye baksinga yi douleur. Non, de dédommagé ngai. Bon, yoka papa, yoka. Ezali kambo ko silikate, papa talanga yiko. Na gari seri na yoto. Ozo silikila ngabo nani wako bikisa yo. Ngai na yela wana kisasa na ku. Na yepo na automate les mayele et mata zarakal. Na mboka na pesa ka yo combien? 6600 volts ya shuka to shuka kiwana. Bon papa, mayelo yo ngana zuna kisasa ozozwa 12000 vwanda. Ngana ulinga. Vwanda papa zela, Kanda te, papa, vwanda zela ngai. Oh. Comment yo umerisaka mwana ya batu na zabi na famille? Umerisaka ngaka babitu na sa uyuka biente. Kabilo kuwana. Zela papa, ezali kambo akanda te zela. Zela papa. Ngana ko supporter biloko ndengo na te ou bien au dédommager mukongo na ngai. Zela papa, zela. Oh. Papa. Oni. Komitungi sabate. Mwana mayele ngana ya ko zwa sasa. Yo tika ba bidoi. Solution. Soko papa solution zwa makate toro yo solution zwa. Ndenge zabo yo mélange banzete nyonso yango epesi 12600 volts. Ndenge zabo yo kote wenge mezome. Ekoti wenge bese. Nakadi. Ekoti wenge tonya. C'est que ça makashi. Oyoke papa. Donc ndenge zabo ye. Oh, Vwanda papa, Vwanda. Vwanda na musala papa. Ayira kia wa musala. Yo so eza ya ko melakaka. Oyo nde yango yo obanda ko baka. Tongo nyonso. Oningisi. Papa. Zela papa. Po mona ke. Ngala linyo ezo solution. Po mona. Po madame komi kusakana na kai. Eleka kanango. Ba mama na ndako bazala ka pressé. Oyoki? Mais beau frère ko salani. Nini yosa? Nini beau frère? Azoloka lobeko fonyo kwa mautambo ozwa lobeko. Oh, nyoso tu ekota na bumuna ye. Tela ma va. Ah non, tiens, on a mon. Zala. Ils dans les États-Unis. Oh! Et mon frère ko mayeke. Et ça ya? Benda. Oh. Benda sila papa benda.
Turo yo soko bota kate mabota. Quadruple. Okoko pondezi papa. Mais on peut mailler tes beaux-frères. Bon kilo soko semeki tika mutu azoluka lobeko ko semeki. Okobota ça va? Ça va hein? OK, OK. Ça tient? Omoni ezabolo lo te ezape hein? Ezasuka le te ezakala ndeke mai hein papa? Benda. Ekita. Baruka. Bota. Bana mine. Bana mitang. Bana mutoba. Hein papa? Bon. Oyo. Tamu soso komona kilo pona. Nako, hein? Injection. Oyo yako. Hein? O voande liango ko voande. Ça la gaz. Ça monte. Hein papa? Wana papa soko simbe te longo la pomba na ngai. Na tiko yonga na bebe siki na kina kisa. Maladi azobela soko na expliquer yo tu n'as pas compris ça. Hein? Papa Mais si on met la boque, tu as qui nommé les pains na yé. Ah ouais, c'est mec azoka na yé. La bana yuga vertige papa. Mais ça la ndengwa. Fais ça comme moi qui zongo hein papa. Ça va. Mais oh il est calme hein. Il faut agir. Il faut attendre là. Il va donc ça nous expliquer à zonga. Papa. À l'attendre. Pour l'attendre. Okozwa lubiko papa. Hein? Nzambi akosunga yo. En tout cas, c'est maintenant quand ça va olinga ngai nzoko za poissonner na ngai. Hein? O makamudi no za boyebisa ngai. Ukana ki ngai. En tout cas na kamu ya. D'ailleurs, ya ona yeli. Na ye kaka pona ko yebisa yo à partir d'aujourd'hui. Donc bon bisina ka jambe moko kuna ponga na senzuli mo yana nga mwasi. Na sina zuliye mwasi. O aza tikota. Pour moi sona na kozela te. Akomela baba kisite, akokenda baminganga te. Anse abota, azala mwana ye moko. Ye wanda kokina tito yo lekisia tito la mingi. Po soki yonde mutu ozala na, soki ya tito azala na defo wana, mbele yo oso chanta partout. Mbele peso kenda. Mais lokolo yebi ke yonde asiende sayo sala na mboka. Titi obota ta mwana te. Decision ngana nzu yango wana na ndako. Na yebiso ndengo na lobi ko saka na kaite uyuki na kumi asiende sayo na ndako tito ya ndeko na yo uzana respect te uza kusaka na ngo lubila ngama kambu mbele ukana kingai na kulungwa wa te kulungwa te sike majene kaka mno yemu do yebiso ya ko yebisa ngande ngwana iyo ozo ka sa mno kuna nani kama mno ka sa yemu no tika nani kama mno Lubi tika kusaka na ngaite uyume nende kuna yo siko yo aya kufinga ngayo wana ubuta ate azoke na kokende wapi ukuzomi sana mwana mke Suza wanda bon zila nani kama mno siende sai nani kama mno yo nazo kanisa bino mno vous respectez leki no sana na respect bon wana soko telema azako bakubali na yo na dubia kubunda sasa na kole ya kujebisa ngande ngwana nini kusona yaya tala anjo komi ebele wa mbulo alekisio yaya yo kobota mbula nini mwana anapokoli se mbula nini yaya onga na decide ye azokende ou bien ati asoko chambre mokuna ngana sina zulo moi c'est jeune fille aza tikotak aza mwana moko sabota donc ye problème zake Julina mwasi na zulo mwasi ouais na zulo mwasi na mboka bon ça va toke na yuki toke so na eko tika ndena lo na ndubia mwasi ni toke mwasi amba buti ni kolonde akuina se aya to kabula kasi hawa to bana kudia kafufua madidi hawa na mwaswana aya na zangu zina ye babu bakanti nini iko sana mapasi na wao yoso ngana zangu mona ndabo yo babu yuka penda Chérie, la table n'est pas encore prête. na lambi na ngati Oh,
Non, c'est la cuisine, li patine sengo. Babi bambalia kako na Tukin kuna na Paris. Alors il faut ça la minute. Au film boni. Oui, bi ko jusqu'au. Là non, il dit ma kambo. Oli nga comprendre ngate. Na éviter to na sa ndeli na lobana moni ni to na lobala pipo yo. Na lambité, na iso bien que na lambité, na tiki moi sino bodo aya kula bila. Po na molo kwa na kati ndako. Ça va retirer. Retirer parole. Non, retirer te kasi fo kana kwa na zolo ba bongo. Po na molo kwa na ndako tozaka ba sembali. Bodo moi sina yo, nga moi sina yo, alors bambane be na ndako, tozoyo kana te po muninga boti, muninga botaki. Sarah, dis-moi plutôt que ozoyo ba cuisine à moté. Na bengi sengo, na bengi pati. Bazongi na Château Rouge, soko na Tukin, ba pesa o recette, ozo kutumisanga pourquoi? Tala, makambu yo zoloba wana ko nonga na zoloba. Eleki kutuona ozo ba musika poli kamba mwana nga eleki libumu na wana na Valère. Ozo landanga. Po ubie finalement bodo oluka ndeli wana nga na kati ya ndako. Po chaque fois nga na pesa ko ba rapport à bodo ozo ngoka la légère et puis azo continuer. Mutu lokola bodo, aza tata mobimba. Pona nzoto mikie wana za nango, azola na visa pour nzoto minene visa na linga mama na ye nzoto minene na mwana mukie tata mobimba lokola bodo wana linko balade afandeli lipa tongo ti fufu à 2h de matin bato balali awa a biso ba couper na ye assez après ça mwana lokola visa suko nango vraiment eza normal wana akomi na intention alinga zoyer ça c'est trop visa wana za mwana yo za mwana ngate et puis bodo aza un grand garçon tu crois vraiment à cause de ma couper au niveau solo bawana après son visa donc yo zo côté la bodo ozo kanzeli bombe baningai na fanika na inventer le campagne ba so mamba lokuta ozo mon donc yo ko yebi yango eza comprendre na bino Sarah aza se meki na yo obengi bodo bosolo yo bodo yo ngate bodo finga kanga ngana kana valer na miso bodo ngana amwasi na miso bodo bodo yo kila ngate pour abandonner déjà conseiller la visa bazua visa bima akende classe azonga eza problème pas bodo ko betela nga mwana makambo ebele ngana zo mona likambo wana clarté po na banzo to visa wana na modèle na moni na bodo vraiment ngeko mo bandisanga ou bien bodo atikala ngana kindi ou bien ngana kende na mwana nga otika na bodo na yo ndenge na aka okuta bino po na moni visa akomi kaka na kati ya ndako po na bodo nazo bangela mwana ngai conseil zo senga nazo sengo conseil te nazo lobela yo nde o se décider et tant que mobali o se décider ça va merci na yoki et suki ka wana mais non ça ndenge nini na yoki yo Sarah na yebi on resala c'est tout okomi ko obligé ngana donc na réagir à l'immédiat te faut penser à solution faut penser à solution ka siko na rotika boete mwana ngaka ka moko tous côté wana vraiment vomi bozo loboko na nga bozo lokona nga bozo mutu na nga me visa je suis assez grand. Je sais ce que je veux faire. Hein? Mais quand vous quittez, Vanda maman, et ça a été na yoki, j'ai la solution na yebi. Hein? Là la pression 48 heures. Ce qui solution exacte. Et puis atike na ngamwana nga atike na ngamwana na mabena malamu na atike na ngamwana nga. So ka na bezo ba makango eke ko ba makango na na balabala na mwana nga yi. Aza kuna nsima. Po na yoka pe ba papa kutu baza kutu papa boti mwana azozo mwana ya mwasi. Kaka ye. Ba makamona makanisiyo nezo ko selon nene. Yebo de pas atena yoki yo, ça va calmer non? Oh di. Toujours des problèmes, toujours. Ah, malembe chérie. Ah, babuto ngo penza. Ezo bimakana kimpaka. Mais eyaka mingi puisque yebi que yo longola kango tango nyonso to. Et puis tous allaki ba jeune tisi koyo lembarate. Mobali nanga. Mais lokola bandakala ba Abraham bakokisaki so ba 500 ans. Bongo biso e bane na 70 ans, 80 et 60 ans, 70 80 to komi na ba rhumatisme mo bongo bango bazaki ndenge. Ki pagata musu seza malamu kasi za mabe na banza ba Abraham bazaka na problème. Oui bi chérie wana bazali ba personnage biblique. Nzambe atiaka loboko likolo na bango. Ngomoni ba koma ba mbule belle. Mais tala Sarah chérie. A komaki tina 99 ans. Mais lokola Nzambe atielaki maboko abotaki.
aboti mpe na difficulté te oyo basali césarien eza te oyo ya biso me biso sikoyo sapato nalati ya boye ndenge eza koswa ngai me lokola nazozela mwana mpe alobaki akoya ti sikoyo aza koya te biso sikoyo sapato naza koya eza koswa ngai me moi te mais nzambe a changé te azali le même hier aujourd'hui fils jo Maman. jo na ngai papa Oui, mais visa zo déclaré, maman. nini alingi nini akomi mwana mabe alingi kotala biso te Mais non, il y a zo déclaré bakoko balingi kotala biso te. yo yebi ke biso rhumatisme eza kotungisa mama na yo tension moyen te tension emataki lisusu C'est vrai. oui emataki mokwana ezalaki 20 Bobo, continue la ngata mutu te vraiment. nalingaka bozala na basusi te Mais ça va quand même. oui ça va papa mais toi Bonne papa. Oui, très bien. Donc, bango na visa et Sarah, peut-être le dimanche, va y avoir baroya aya kona tikalanga moko awa Maman, visa yo bana quartier bakaminga na voiture, auto sugula yango na natiki bango na. Oh, noko. Très bien. Nako bien. Oui. Ah, noko. noko awa moyen te ba client bazoya awa mosala na yezo tambola olobi otiki voiture wapi natiki voiture na kwenko kota boni bana nyoso tu quartier président na kiti na pesa mbote. Oh non, voilà, il faut te secouer la voiture. Pose la question, la putain, na ba parents noté. On s'en commis car na tiki voiture. Pose la qui modèle na kati ya quartier, ba maman nyoso ba maman na yo. Oh noko. Noko na yo. Ah, yesu ka bani ko tala box. Josco, papa, nazaki pe na besoin to kutana na yo. Eza likambo moko ezosala ngai pasi awa boye eza lokola likambo na yo moi te Josco ezali likambo ya mabota na yo biso baboti na yo soki tosukaki na bino mibale parce que mama na bino mabota ekangamaki tosali nyonso epa bamédecin balobi moi ezali te me ngai eza kosala nga pasi yo papa osi okoli oza na situation mais oza na mwana moko kaka mwana moko wana papa soki lelo likama naza kosouhaite yango te toyebi te nzambe ye moko moto ayebi mais soki lelo likama papa biso oza na besoin ya bakoko ndeko na yo bodo bana aza kobota wabota boye toyebi bango te tokoyoka kaka atiaki mwa 6e kaka ndenge wana bana aza kobwaka mboka nyonso tu biso oza na besoin ya bakoko Josco. Papa, moi je suis déjà adulte et puis responsable. Kobota bana, ça ne dit rien du tout. Baza baninga mususu baza na mbongo kolekanga babala te tilelo. Baza bata na mwana moko te. Bazo penser même yango te. Nga na za planning familial nanga o ngana sali. Nazo préparer pe âge nanga du soir. Ce n'est pas en vain na sala seconde nini. Na yebi naza na mwana moko visa nazo préparer à venir à mwana nanga nazo bomba épargne nanga pona mwana wana fiti vie na ye kozala ndenge nini toza na mondi ya sika eza lokola ya bino bozala kitebo bozo bota kaka ndenge wana bozo bala kaka ndenge wana en tout cas pour comprendre quand même que toza na monde nouveau oza na makambo ya ndenge naza na posa naza na mwana wana kaka moko azala heureuse dans sa vie nasomba mapango pona ye na bomba mbongo pona ye asilisi 6e wana na tindi na poto wana na ko penser na makambo susu bino nga tala bino peka na konta banati parce que ngam nazo boko la bino no tozali bana na yo papa o baza koloba esa pona bolamu na yo oui nga na boti mingi te na boti ka bana mibale pe na boti mwana mwasi te famille ezokenda kokufa na mboka bakoloba nini naza kaka bino pe yo pe ozo kosala planification biso na Afrique richesse na biso ezali bana
eza mbongo te comme ndenge oza koloba na yo oza intellectuel batasala tala bona mambo mwana kalembo vovi mambo tema ayaya maman dis-moi plutôt ceci que jusqu'au mbongo oyo oza nango napesaka su bino te mpo na bota bana eza mpe malamu. Vous croyez que bano les enfants de la rue nyo surtout papa bango bazalaki na mbongo te okoza na mbongo lelo lobi okwei alors bana wana obokola bongo na nini lelo l'état komi na charge ya bana wana nyonso bashege oyo bozobenga bashege excusez-moi beau-frère nasola na moi Josco oyo nyonso tu tozosala eza mpona malamu. Non papa malamu ya ndenge nini telefone na yo kuna eza ko nazokende ozwa yango yaka mama ya sheri yaka asola na loko na ye bozoloba bozokanisa te kaka koloba Josco na vwande wana nazolanda nyonso to oyo tata na mama bazoloba voilà mabe na mani tata na mama baza nzambi ase soko bazolobela boye pamba te bayebi ntina mwanakazi na soko ozobota te otoza na mikakatano ya kobota yo na mwasi kasi nga noko nasalisaka donc yo poza de même avis na bango eza keso ya meme ya vie te fami eza mokie esengeli yo obota okolisa fami menoko bodo ye wana ti aboti bana par-ci par-là toyokana to récupérer bana wana nyonso lokola boza na posa bosala soko société bosala soko république bozwi bana wana bongisi bango nga bodo bana na ye suite nyonso to nga na yoka te soko nzambi asungi tokozwa bango nyonso te tozolobela nde yo yaya bando bota mwana wana ya mwasi moko tilelo Josco soko ozobota te ngai bato bayaka awa mama na yo azali awa tata na yo azali awa amona ko bato bakota ko mikolo nyonso awa nazopesa nzete ya kobota yo po kopesa nga te eloko te menoko wana eza bêtise osalingi examen te moza sika ke mokongo nanga eza ya kokufa mais soko ozokumelela kobota likolakisa nini mokongo yo moko noko yo oza na bana boye ngai nasukaka na sete mpo mama na bana kufa yango moi nasukala nga na sete ngai ye naza deya na age oyo bino bokoki koimpose nga te so bozokontinue boye awa nano yesu te Josco eza makambo nakomela kisi na yo te naza kuna te naza na mwana na ngai oyo azosala fierté na nga pointre kaka moko wana Josco nalobi yango nasilisi mbo lelo yo soko yo oza te to mwana wana aza te fotokopi nini totika bodo azali aza na bana ebele ekoki tozolobela yo nde yaya esengeli yosala fami papa na mama bamona bakoko biso ngana yebisa nasala donc vi mobimbo bino bozosala bosalaka vi mpo na bana nga moko na kutokisela yo banzete nakomela ngo te noko pesa bato oyo opesa nga momela kisi no te oyo ezanga dosage donc yo na mwasi na yo boyokana naboyi Josco ilandi naboyi noko kombwa noko mpe bapesa ilanda afela moto Monsieur Tito, si je comprends bien, oui, pour l'examen, yo. Na ye pona ja suite wana ndenge na salisaka ba examen. Au sein de l'examen à spermogramme. Bon, résultat na yo. Papa Tito, vous avez quel âge? Vous avez? Vous avez un âge nini? Ngai. Nasa dit. Nasa mukulu. Vous êtes marié? Oui. Nasa na mwasi na ndako. Pourquoi tu as été papa? Ouais, ça la guinde de kam ngai ngamu na ya kusali so ya ngai. Ah bon? Kizamo. Vous avez un bana? C'est-à-dire oui ou non. Nanoté. Oui ou non? Nanoté. Oui ou non, mais... Monsieur Tito. Maman. Moi, papa, tu as battu, hein? Na vie, tu as makambo ebele tokutana nango, faut toujours koyeba ko affronter. Vous comprenez? Vous avez mobali, faut surtout que na vie de prière, na yo na mwasi na yo, faut beaucoup prier, linga mwasi na yo toujours bon. Ndé bozala na bino hein. Ko nga jamais kozala ba hein, repenser la moki. Mais j'ai quelques questions à te poser. Est-ce que papa Tito na vie na yo au belaki ba Congo ba biloko moko boye ou bien au salaki ba biloko mote na d'autres bien ba kumela ba kisi ba nini
Je sais pas, mais oui, mais oui, ça va, il faut. Je sais pas. Bon, docteur, ce qui n'a qu'un si malamu, la maladie à Congo, il y a qu'un ango, la moutonios. Mais comme elle a qui si on a été à Bokoko, tant on a zala kana mbuka, en tout cas, na sari la ka ya mingi, mususu ya kubaka, mususu ya kutunguna, mususu ya kumela. Awa pina sari yango. Vraiment, papa. Moi, mingi, hein? Ah, mingi. Soki yango te yo kanisi loko nini ko yende ngai. Ah bon? Patito. Ouais, mais awa. Dès qu'on a ça qui yo, faut qu'on ait moi si na yo, bon il m'a bien. Papa, faut qu'il nga moi si na yo de na bisio. On peut ça nzambe nzamba au sala pour na yo. Ma réponse non papa Tito. Faut décourager tes papa. Décourager tes papa nzambe. Maman docteur. Papa. Est-ce que beaucoup de sala nanga nécessaire te attend ndambo mataka uzungi sangana bakisi. Omoni papa ndenge eza boye eza moi pasi pona webisa o mais na niveau la biso to sukeli wana. Mi pesa on nzambe peut-être nzamba au sala. En tout cas on a ko webisa o ya mwana mais ko décourager te ko désespérer pété toute fois nzamba ko sala pona o. Donc pour nzambe e ko sala ma biso maye na biso supia na papa. On va papa patito. OK. Merci. Merci docteur. Votre fidélité, fidélité. Nicole Lelique, fidélité. Maman Nataille, fidélité. Angélique, fidélité. Votre fidélité, fidélité. Nana fidélité. Mana lela kaye, yala kivila na lela kaye. Ogi mukamba na le manyo yonga na yonga kaye. Oh mystique. Oh yo. Ah, yembango zana baboma wa mindato. OK. Oh, osali. Et moi composition à mon inspiration yaki. On a profité de temps, excusez-moi, nous avons besoin de tout ça. Na comment côté refrain sous kaka pour non ça la chambre pour na pour ça on va pour tout manquer pour changer cadre tout ça on a besoin de tout ça on va faire le tout le temps tout ça là on a besoin de manquer tout changer cadre tout ça composition d'inspiration il y a si qu'on doit une vidéo tout donc fallait na vidéo parce qu'on a changé la forme kaka toke kaka boy toke musika te je patinga nkunga vio atinga nkunga bando banda pe musala ono toyoka nzembo moko ya juste obimisati vi chao yoko sala toke nedi bato bayemba na bango bamomi babwaka na bango mabanga bayemba bato mais on a donc chanson moko ya lutte contre le sida ça va vi yo bango yo kaka danga ngana dongola yo ozali bulanga na dongola yo. Ok, le toque, il y a juste comme fidélité. Yaka toki. Papi Koussambi, fidélité. Bota ma petit frère de mon frère, moi. Ici, là. Ouais, Nazo Yate. Mais ça, nous qui avons autre chose à faire. Ouais, Nazo Yate. Lali lali mana lali keye. Dis-moi. Okumba malembe kumba ngo calmement. Merci vieux. Osomona osali yako. Ah viwa za pour na iba ila nte. Obi karonga lela mabe. Temeze belete.
bandulise mosusu basamwisa 600 bape12 olinga car fo yeba mpe kosomba nakosombaka na ngai kaba omonaka ti ovimba te eza essence te eza essence marke na nga nazaela ya bongo naovimbelani essence na nazangi essence yo essence na yo na yango ekokani te nga naza essence ya future star donc omoi bozoba wana pampamba wana naye nazolobela yo bodo ekotikala bongo visa aza mwana na ngai yo koki kotia visa mal à l'aise te epuis sara aza mwasi na ngai na kata ndako oyo vandi eza ndako na nga nga za ya na yo mais il faut yeba ke d'abord après ngai moi les responsables après ngai mwasi na nga sara mais nazoloba vie nalobi yoka nga naza héritier ya famille na yo vie yo après yo nga nati donc héritier ya mabele pa mama héritier ya quoi après ça reza visa ndenge nazolobela o bodo ça doit rester ainsi oza likambo ya contredire te oyebi na regrette quoi oyebi na regrette mpena na raisonne mpena do bainkie na nga nazalaka nango na ntango akala ntango balaka momi wana bainkie wana mpena eza ya solo nayebi kaka mboka tiere wana akodivise biso tala na preuve yo vie ntango yo obaye mabela mere un temps ohéritele nga yango nga moko héritier mabela mere nsima na yo bosiko ngai na pale na yo olie nga héritier nga bomengo kende ngo na famille ya bapaya nzambe wana eza bahistoire oyo ozobetela ngai ife na ngai lieni na ngai te nazoyebisa yo rock yeba banda lelo ndenge nalobeli yo oza na droit te otia mwana wana mal à l'aise nga naza papa leki ya mwana wana finalement mwana yango aza mwana na yo te to nini ngai nini oyebi mwana okobota na yo mwana ntango aza mwana na yo mais mwana une fois abotami aza kutu ata mwana papa leki te mais aza mpe mwana ya bana quartier mwana bana classe non tala na ofaire comprendre yo ndenge tovai na ndako yo oza leki na nga oza na droit te sala befort na yo oluka ndako na yo obala ya yo mwasi osala ya yo famille tika mwasi na nga na mwana na nga lese wana yebisi yo yayo bengani nga oza na droit te banda lelo komekaka likambo wana esu te bosiko yo otyaka badroit na yo mpa na nga mpona nini ntango nani Claude Sobrino abaki nakende na nga vacance na Canada obi no yo oza vie na nga lokola nakengelaka pale na yo nakoko voyage te siko vie nga mpona dresse visa oyo aza mwana na yo ngai papa leki na ye no nga naza na droit wana te olingoli nga droit nyonso wana mpona nini ngai sara ngai soki naboya kokende poto wana nazokoedike yo bodo okoma moto lobi okoma na foyer na yo mwasi no na banda na yo okoki kokonte na biloko na nga te je ma fille ekoma ça va oyebi makambo oyebisinga vie esisinga una apeti nazalaki na ngai obayeboke epuis oyo osali mama koyeba yango mais c'est une vérité nakoyebisango mama nabombela yo ya na ngai omeli mabele vide nga na récupere mabele na baye sikoyo lelo mpo na yo okomi na pale mpo na mbokatiere wana ya sara et puis bodo ne l'appelle plus mbokatiere nayebisi yo désormais abotama mbokatiere akokufa mbokatiere mpe aza mbokatiere nakobenga ye bongo aza poison bon mama koyeba affaire yango ozo tenir pareil langage devant ngai bodo yakuna kenda nga mpe pie bodo nazobenga yo ok nazoloba nozokende c'est ça éducation moana Fatana wakati mutu Tala mobile waningana Elonga ye Elonga kankan Elonga Tatatatatatatatatam Elonga ye Elonga ye Elonga Wo Oso komi Elonga Elonga ye Elonga Oyeka Wanu za kutuna nani Nsuba na yo iye ibanji mushinduka iyenga yo mwashi mubimba ya muntu ufwanda kana ndaku ya mubadi na yoto kutambula kankan chisasa mubimba ikomi nini siyo yaki na ndako tata eske oyo chisanji cha ekra oyo to
yo okomi kokende kotala televizio na bandako ya bantu bo abantu basakana na ngai ke mbushimai kana ngazangi chisanji cha ekran televizio na kati ya ndako na echiki chisanji cha ekran televizio to muntu ngobonyo ya aboye yenga kuzumila ngai to na jobeli yo uyebi bien ke ngana za muntu ya chimfundu uyebi ngai malamu yenga tata na lubi somation ko somete tata batuna ka moto malade teve onga na uti kotala wana makambo onga na uti kotala na teve ona ba kola kisa yango bo ouchwa na uti abepa na bana oyo pa na jana de seruti na koleka mama na bango abengi ngalobi mama yengae jana de seruti atidelaki yo maloba euti na bundes na fandi pe na atela na bundes mwana déclaré mwana sanga pasi ya lobi o yebi boyebi sani mama yenga malamu na ye lokola kanisa kangai jana de seruti te soki batindi mwa fufu mwa mpondu mbisi akoka batindi ya kaka Umberto papa na yoki message yo na ngai ngana kendeki kotala bandeve bon na lubi bon soki ukei esika ya ndenge wana okumema ngai to tukenda ensemble ou bien usignale ngai keno naza kukende shika telpo ngai pe muchimeza la calme na yebake mukajanye quelque na yaki de passager ngana koleka mabengi ngakobenga tata Sawa wali. Masiba. Betwa uma. Ngai bana mama bachibu bana. Somba. Tout va bien. Tout ça moi malam. Buni binu kuna. Tout va bien. Kolebeleka mwasa noko yoku tozala so ofandi okotala ngozo ya te yango lelo pe nayoki posa na bino yango na ye noko nayaki mingi mpona tuna yo te bino atu bozali na mbujimai adresse ya ADC Ogilunga po camarade ya Diosco moko boye akosala makambo ya diama kuna na mbujimai alors lokwa nayokaki ye mutu asomba diama bien yango wana ADC wana yenga oyebi ye esika tozalaki na mbujimai oyo ayambaka biso kitoko wana bongo yango ye ADC ye moto akobunga na mbujimai ya ADC ye bana loko alipa soko komi kaka na chibuyi wana na mbujimai na chibuyi muntu nyonso kutuna weza na TV na ye kaka wa yazanshi na télévision ça va pas me faire non ebisa soko bungi okeka na elle teleka yango wana à part ça vous a bien biso tuzana biso malamu kaka pona kusenga na Nzambe ye moko noko Nzambe ka swe Nzambe te nani lisusu mama Nzambe nde moto akopesa pema awa Nzambe nda akopesa fufu nkwanga pe ko utepana ye moko kaka ye menya makambo nyonso ekoma makasi na mboka oyo bon Sara Musawani na jingi na profite tusolola na yo moke noko mpenza okamusanga yo so oza na likambo oyaka na ndako na ngai to oyo oyebisanga oprofitaka nga soki na ye awa na ye makambo na mosu na ye kotala bino na ye baboza ndenge nini boye ndako ya babokilo bayaka pamba voilà Sara ngai nakuya epa bokilo mpamba to bakoya kopesa ngai na nkumbu kimuluba nde esala moi quand même je suis quand même un homme qui se respecte quand même Sara yo yebi kapesha na ngai lolendo na ngai bon ezaji kambu tusulula na yo na mama na yo yinga mais ikumi kusala biso mpashi na mutima na nsuni disusu akashi tango mususu komona ngai na leki na ndako to ou bien mama ebe yenga leki na ndako to uza ku comprendre to baza ku ya te pona nini umuni yo ubalaki dibala wana bayaki na mbongo bayaki na tuje to amasanga mbuji wanyima bapesaki biloko nyonso tusengaki bapesaki biloko nyonso oyo biso tusengaki na batata kote ya batata na bino basengaki bapesaki nyonso bachikali ata na nyongo na biso to noko bolingi bozongela so likambo ya bana mais ngai eza na problème te ya libala na ngai eza problème te Sara omoni famille ekufi nyonso tata na yo akufa mama na yo akufa babuta yo otikala kaka yo moko bandeko na yo mosusu kutu moyen kutu naloba oyo babuta bino na bango nakoloba lisusu to po chaque fois soki naza kokanisa makambo wana eza kopesa ngai mpashi ngai mpe awa bana oyo tobuta bango nyonso bakenda mputu yango moni
busa ndenge oza na ndako ya libala wana obuti bana visa aza kaka ye moko soki obuti ata mwa bana mosusu ngai noko na yo mansebeba nakolongola ta susi ntango naza komona bankoko na ngai wana bakakwani naza komona tata na yo mama na yo les autres à travers bankoko na ngai wana sala mosala eza na ndenge ya mabito wana sala eyi ata likambo na koloba te mama libala basakanaka na yango te mobali mosusu okomona ye lokola ebubu ofanda na ye na ndako akipaka makambo te okosala makambo lobi nete okokipe te me nzoka nde eyi likambo oyo etunisaka ye eyi na mokolo oyo yo okozwa lingalo ya yo mpe ofandi na ndako okendaki kosukola bakanisi yo okosukola mai ya kosukola nzoka nde mai na miso nano nde moto obandi kosukola yango na kolo mwasi ayaka plus mwasi ayaka mwe te mwasi soko ye na famille ya bato kombo na yo eyi plisi okei kobakisa yo obota be vija ekala wana nyonso vija akola tina lelo nga nakanzaka ye mabote ekenda yo mwasi anokoyi omoni no likambo wana sina explika bino yango eza te ke oyo ngai na difikulté ya kobota te eza nango te oyo soki ndenge nini te bongo soki ye moto wana boolobela oyo apesaka bana wana soki alingi na ye te nga na force mpo ye moko ayebisaki nga ke lokola aboti mwana ye moko visa wana asala nanu abongisa no avenir ya mwana na ye omoi jusqu'à compliqué aya na makambo na ye na ndenge aresonaka ozomona sikoyo nga nasala nini nga na oforce ye kaka nabota ekosala nga pasi papa ntango tozalaki na mbuka na nyokwami ya d'abord zala na mboka napesaka yo combien de volets papa oza koyiba na mbuka namela ata 15 bidon bon na kisasa napesaka yo combien 15 bidon wana action moko esalemi te naye kolanda yo ntina Kishasa na kisasa napesaka yo combien de volets na Kishasa wa nazwi nanu 12 uza komelisanga mosusu na tionterie voire même uza komelisanga ntina tionterie okamata tiyu ochanga na momoko ngai nakanisi ke na biki volume iza komata eloko nini ekumilinga sikoyo ngai mwana ya muntu oyo nzambe asali nakende kokutana na Krakisiton uza kurambourse eloko wana docteur ayibisinga papa naye kaka wapo orambourse tous les mataka na ngai ikuki kokende dans le vide rembourse papa nga nazalaki mibali loba malembe papa komata te tension komata te tension nga naye na yango yo te papa soki na bandi kofanda na kiti okomonela ngai mbo yo nana yebisa mataka papa nazalaka mobali nazalaka rindamiki nga lelo nakumi kawo obumi nga mataka na combien de bidon nana yebisa nga na bon mataka yo buta eramona bana na yo pokamata yanga mokongolia papa oyo ozolobela d'abord nani papa nani ayebisi oke nga na boma mataka otoba bo sava nazopesa yo bakisi eza na valeur ya mataka te kumeka nazoyebisa yoko nalobi avanga na bimawa volume nyonso ezalaki awo ezunka nalobi soye tampi nazopesa yo kisi eza valeur ya mataka te yoka laisse dire mbo problème eza te soko mataka na yo esili nga nazopesa yo kisi ezo renforce nazopesa yo kisi eza na valeur ya mabundu ya ngolo na ya malwa ekozala makasi ozala siriko papa yo te moto ya liboso ozali faux guérisseur ya libusu ozali scro ya misato gouvernement koyiba bino bato boza koboma bato na bakisi 100 dose papa ya ngai soki mataka ezungi te pas sorti pas entré
sikoyo comme menace na émission de ngwa te na tuna yo comme menace oui menace allez sika oh tika kala papa allez bema bema na pam nani wan na yabisi yo ko za sutra ti mapa na ngati allez bema nani wan na pikre so ti tembe na ngai papa na pikre te oboso ninga na village ko papa usalaka nini à part nyamo yo bumaka na mboka eloko nini usalaka papa na pikre uzo sa mataka allez bema allez bema otetem na moni ya bema papa bema na moni yo chiffon bema papa na lupangu te bema allez bema na pikre na kola sa yo ke ngamu tu na to salsa yo na pikre oyoki soko ba lokai na famille yo mapote kanga mangai na pikre bema na pikre na pikre bema na yebse bema na pikre papa bon okuzungisa mataka to okuzungisa te ah ese koti na lobina yo na zara peswe koti na yo te bema le banda bema mbala suka na zwa yo tala te na yebsi yo mbala suka ngana mona yo mbala suka soki nazungi na ndako izungi kaka te oyiki point moins mbala suka na mona yo moins papa nini aza na problème Jo. Oui. Papa azali na porte, azali de la. Oh, il y a mon cousin. Je le connais pas. Quoi, Nini? T'es là, oh. Tito, nasa bien là. Na lubia. Ukula baza kuyela yo mwasi. Lokwa nduku na yo mbaki. Yo pe osepidi. Undimi yango. Yoba na msusi na yo yoba ezani. Naza kutuna yo na soki naza kupesa yo mituno yo yano la ngai. Na makashi. Na makashi te poto yuka na malamu. Loba. Loba. Undimi undimi ko mawa mwasi wana boya kusala nini yako iloko nini mwasi wana boya kusala wa yo moko nano awa boy mwa ezali te okoma fatigué akoya kusala nini mwashi ndeko na ya kulubila ngai mwasi kwa mwasi awa yo nini zila na zila nini zila tellement kaka wa yo zila na na silicité ne quittez pas na lubi zila na silicité na lubi oyibisaki ndeko na mwasi ke yo komi fatigué awa za koyana mwasi aza kosala nga lufundu akufinga ngai osi oyebisaki ye uyibisika biyeki uyibisi ye kasi oza kopusana pembeni na ngai nini nani fatigué yo nani fatigué tellement wa kaka fatigué wana obandaka na mboka titu kuma wa fatigué bon na ndako ya fatigué yo ya kusala nini nibilanga po ezali libala ya famille ya genfili yango na fandi soki ezalaka boye te nako kufanda te uzane specté kaka na Thomson na libuki moko ya bitekuteko na sabomi moko ya fufu mwana bato moke wana oya kusala nini nanu ozali kokuka ngai awa te likambo nini yango ya kusala fatigué na makambo nyonso fatigué usi olembi ngana iloko wa uzani iloko yo makima wana no sala nani makima wana kama bila Marenza mutindo lo bana eza na mundi wa ti
Maman kusilinga wakama. Nazama ile te wapi? Nazama ile te. Ya solo na sepete visa. Wabiko comme ça ngata sara imsenga. Ngabila mwana ngwana otia motema pa visa zwa na classe miki na obi kado nga bombe so zwa ki ona ngana sa kuno no kamot. Mali ku munti. Mahani mwindi sana. Ngai pse ba anga no kukana ba no kukana ngai. Pe kuti ba ngapi na poto na kina pe na bai na ngapi mbala moko. Business ba bote maka tipo batanga classe. Bu visa ba mona. Ba kuti ba una doka pe zanga moko ba tisi ba ukanga na poto te marin. Ba tisi ba nga na poto na kina bali ba profiter pe ba limbongo libana ngana konti ya bon mini ba ofuta. Comment ça m'a dit? Visa ndo te kosa. Te biki wana mwa mke. Maman ka maman oyanga maman ko oyanga botenga na âge ni 12 ans te. Ya so visa biki wana mwa mke tama ka soba na mutu no te. Ata poton le loki no ba. Biki fo tang. Maman, kombo se boko mate français ko. Mais poto ko sani. Te ne ba ko makombo na ngana pe otanga français pour le ba français. Maman ko senga na français. Eh. Maman ni zate po biso bitongo na biso lelo komi poto na liboso classe za souté. Maman munoko za solution te. Kolo baka boyete mama vision de muto maman na pon ba so tiro motel. Fo tanga classe so eh. Visa. Siko yo mo sakana ngai. Ni na yo mo na mosi na ola za mo ando. Yo. Wala pesa na mako ko pasela ka o sala ngote. Na za donc passer chemise akata ndako te. Mais ozo mo na mankema. Mama ya komo yanga mo kutu mama na mo kutu asokola ngabilamba sokola ba pasela ngabilamba ko nganga mo amfani na ke na. Yo vite so kwa chama misala ezala ti osala stage. So ke libala na ndaka libala ba no sala misala. Non pesa chemise a repasser so za mo na bodo. Ko ben ko na za pa le kisa yo. Ndako oyo ya yo ndako oyo bizaka mosika bizana mwasi na yo nasali nini ah tika nga saka tika na tika te amwete namwana na ngai te nayebi zwa mutu na ngai zwa mobimba na mwana na ngai te ozomona mwana bana tse musala te tama yo letse musala yo ndoko bala ye yo ndoko bala ye pole se musala yo nani yo ne pole se musala yo maître na yao yo saka musala nani yo sala ngo musala awa na suka mondo ga ko defa yo ko sanga na suka mo defa na suka mais mwana lifanda on dirait que mwana OK ndaka ko bimisa ye na maternité OK ndaka ko bimisa ye boto na memaki ne mwana limuto memaki na yo yo ebibala ngabe na bota yo bibango batanga miyo wana yo ko kanisa bana na wana tumpuku na wana bota na visa keba na yo ozo na éducation éducation soko kokana yo na makamba ba mama te okokate oyebi ke disque oyebi ka lekisi alobelaka mwana jamais likambo na malembe il faut ka simbe na nzoto abeta ye aussi mbaka yebi koso mwasi na yo ozomona bafela ngo ke babe bati 9 mois moins 3 azomona 9 mois na ye na bana 9 mois bana différence oya yo basalaka ba 9 mois ba modèle nini bamonana na miso ya bato lisombe moko oketiaka mal à l'aise alors que nazote leseye bosazali mwana 9 mois nde tomelaka mai te midresa na mide yo moko midresa te odresse nde wana midresa te nga nazala bamafanto na ngai na botabota okomonelanga te yo monaka okola zaka bandeko ya mibali yo bi principal na biso te kokai nanga yo monaka okola zaka bandeko ya mibali ya yo pezali ndekolaka mpenza makokoka na yo alonga kuna alonga thomson na pli ya 16 plis sara ozopesa mwana mutu makasi te sara ozofinga papa na ye na miso ya mwana eske ezala ndenge wana sara nga mona vai namoni makambo nyonso nde ebandi na ndenge esili visa te visa boye te sara ozobomba mwana mabe bodona dro obeka visa na dro mpona papa na ye ana dro lokolo lesa fe na biso soki nia soki nini tala nga nayebisi yo nakota suka yo zela ata liesa ta mobali na ngai eza bien obi kobebisa mwana nazoregrete bacomportement osara yo mokobomba mwana nga mwana moi na misu na ngai me bono eza papa aleki aza papa naza mi droit osala nyonso na nzoto apida baza a mwana te sara na sepeli te sara na sepe so mona ngai yesu na ndako te na sepeli te sara
yebisaki yo tokomi lopango mobali na yo yango kobanga mutu te mama mobimba wana botaka te wana azolonga daye sinayebisaki kutu akende nayebi te soki azaka kame toza na posa na lisusu te yo nde kobotela biso bana ozoyo kobanga ta moke te yo oza mwana moke ye asalaka oyoki tokei kota awa eza pa mobali na yo kota azoseka po omoninga mabe omoni mwasi o mabe tala ndenge osokomi omoni ete telema mama onde ndako na yo maa mobimba na yebisaki abotaka te ye wana kotala ye te o ndako na yo ndenge omoni yango ozoyo ndako na yo ndenge kaka nayebisaki yo wana ani yaka zwa yo ukongisileke shamba nga mwana musala mwana musala zwa yo bela yo kamata mema ngalo na uza unduka ngayo sima sima kota kuni shamba na yango kota shamba na yango seka koyo kitoko yebi kaka bilamba olaka ozala mwana oya bota aza tiko taki ndenge yao ngamwana eloko ngazuluka basiyano wana tena bilamba muvila oyo vraimentaiskariete akanga mina nakatsekusaki mwasinino yelinga oyo oye kasisake detayo nyonso konda kala kulala mbetu bwana tesamai ayo pe ngona kusanga soni siswa mbetu bwana ndoko mbetu munene mbetu ndeko kina yo yango wana yo ni bakiti kwala kaya mboka ya hondo batselo na yaki ni toku nanga te awo za vite sakumi tala nalubi mwasi no yaki obadi awa boye po ya kulala na shamba na ngai na mbeto wana za kuluba mbeto munene akolala kindokila bino wana buyina ngwa ipai na ngai te uyuki okitana mabele yenda komatana mbetu mwasa yafika yakovanga mwasa tiko taka ayete nakobotela biso uya malamu akukutana na ngo vanda mama akukutana kobanga koko tengana te yoki bongo yo oye uya malamu lakisana nosa zoba uzalie mpodi yo oye di bala malamu ufandia ufande sila kiti lukulu kombo la kananda koyo aza kutala nga te suki mabe lokwa wuti na wapi suki wapi yango na mboka na bino bosani waka suki te uvanda kaka wa na sepeli kutu tutala tokubanda kudia kafufu majidi ngana yo ukuyoka kutu na dinga kutu mwasi mususu aya pongana yetu mona kapasi ya watu yuka biso mibadi uza kusepela ukanso uvanda di bala ya mandunga ukubuta bana sa aza kutala kaya ukubuta mama ukubuta yango tato oyo boni bezoki nanga na kiti okendekende ya malembe nini yango boye eske place mutakusala nga nzango na te yango ninga naza moyi poko bapesi oza mokie basokubakisa te nanga obakisa ekale bakiti oyo nga na ndimaki tomokuma ti ero okeinde boye yalobelaka nga kaka te nakobalukila yo me mama mpe malembe mpo soki obuki oza mbongo ofuta te nga na kofutisa o nga efa nanga jeti me mama nde malembe ofutisa nani nakofutisa yo efa nanga jeti tala mama kolakisa ngai pembe na yo wana te naza na famille ya bato ya pembe alongakuna famille yango yo moto oza noboye famille ezali saka na ngai saka na ngai nasakela bambiku oyo baza na mbongo sanonoki te tato boni bolemba mpe boye botika mosala ngoti nani alemba boni boye ko awa tokomi
Quel simba kuna libusu? Na simba. Mais simba libusu. Simba lo monter, ça musana mai. Boniko. Ça le kitana ba kiti ya po ba te personne comme ke ba ya kitana ba kiti. Nana kiti ba kiti. Simba kuna dukilisha. Soko boyko kiti ko tema wana air no pelika. Basa ngana mai ome. Nini? Mai. Mai, omela ko bo wa. Maboko na salite ko on madame solo ko na za ko na petite personne mela mai. Ba ili bo mo bino. Kiti ba kiti. Yo kanisi na famille nga bato pemba zalite. Ba uza pembe pe ba ko kana ngai. Ah, sala ngai. Kila zelo ni na. Zela ngape wa mai zaki. Sala ngai na kenda. Tonton ha. Yila ngai bimbongo na ngai. Bon, yo kanisi bela ba kicho nga mo kisanga moko. Oh. Mère disque d'or. Marraine ya visa. Oui, le maire, oui. Hermo Natala Rayo. Je veux dire, nous avons une beauté, nous avons une momie moko. Kata ba momie. Nous avons mais banjoto oyo. Ya banjoto mo futu chango to sala mise en valeur. Mais, oui, comme momie lokola babino. Nga mutu lokola soni na bali. Na boto ba mafantote. Pour la beauté, il faut conserver. Donc, pour mutu mo na na chambre. Angela yo donc na contempler na yo atala yo tu vas dernier le projecteur va 2000 watts comme ça va beauté tout et bini yo bena donc nga bena ko na marque bena faut pas na comme président ya mboko face na yo bena na la tu bena na la ko te na la pour ba beauté so tu na la ba tout ali kona ba luga ba découvrir ba beauté on se ndeni ba betanga ba violon ba bani. Mais oui, on a besoin donc tala to zala on a besoin donc chéri nao ya mutema quand tu to kangami na yo un temps na sali yo mise en valeur le comme vraiment mis oui o chango inspiration danser donc cadeau liboso dans na sala o pour nga ba dans ali konda ta ko balinga no na ba makonda trop a diamanta batali konda aneza ko solder bolingo. On a un bolingo na solo na uta na fin fois ya mutema na nga. On a un cadeau ya cri du cœur donc kunga. Le wana musicien. Interprète na combo ndeti kaka ba genre disque d'or. Oui va mélopé. Hein? Ce soir sur la rivière, écoute ma prière. Je t'aime à la folie. Je t'aime, oh, mon bébé disque d'or. Je dirais ça. Courage, hein? Au bout de le pays n'a pas une autre talent. Quand on a son courage, nous sommes la bêtise, on le bélang bêtise. Eh, bon, Ninika. Il y a un peu de bélang bêtise au temple, nous sommes le bélang macamo solo, babon. Dès ton message, tu vas dans ton local de déco, les autres appellent courage, nous avons sonité comme bon. Est-ce qu'on a demandé la team n'a pas lingal? Oui, on va t'en danser. Ah, donc, ah ouais! Oui, mais ça pinoko, donc ça pinoko mousse, donc ça pinoko neti. Ah, oui, danser. Ah, en tout cas, toi, comment la Bible, nous sommes habitués à me battre, like ça, l'État m'a moussou. Oui, ça a raison. Bon, on n'a pas compris. Quand on a parlé, quand on a dit, on a tombé, quand on a dit, ça va me battre, oui, on va me battre, on va danser. Oui, non, comprendre. Oui, vraiment, oui, mommy, moussou, ce tu as dit, il y a un balamo, oui. Mais la résistance, oui, il tient à ça. Ça va pas que si tu es sous l'eau, on a eu son sarah. Quand tu connais son sarah, on a eu c'est. Bon, on a regretté, on va faire un peu. Alors, on va merci. Maman. Oh. Mon apousse. Oh, chérie, fais sa mère Abimi. Qu'est-ce que tu vois par où? Abimi. Mais. Pourquoi nous sommes abîmés sous des... Oh, c'est pas grave. Moi, je quand même. Tu n'as pas parlé avec nous. C'est ça. Et quoi qu'il faut. On va dire que ça va, ça te fait 25 ans à point. Donc, 25 ans, on va bêtise sur le benga. Mais parler, on a parlé na yo. On va parler dans ce sarah et on va se mettre oh, mais. On va dire que tu faut qu'on fasse ça, faut qu'on libère un bandar en a qui nous fait 25 ans, on va bêtise en bas, sous cabon, on a ici. Tu as vu à ça, ils sont à temps à passer. C'est quoi, comment on a mal il faut. Oh, il y a un Ah, beau-frère, finalement, la moquée, hein? La moquée m'a sangalo besoin qui yo, hein? Vraiment.
Bon, lola mreka. Oh, sina la mreka nanga kala. Eza ko to keswa masanga te. Ah bon? Derto vana sala to ta la télévision na yoka kende soni vraiment. Miziki na benu amboko yo. Isasa bazara kabo. Bana bazo bena mitolo nyoso to pwela. Mais l'air bisoto zo kola. Bokelo yiseng. Ano baka loko wana. Pauvre Bokelo. L'air azo yemba na nzembo. Na yebi nzembo moko. Ma lelonga na kanisi yo kokende yo kenda kina masuwa ngana libongo na tikalaki kolela yo tango nyonso wana ozobina ozosentir vraiment ozobina wana beau-frère okoki kobanda kobina depuis 0h to 20h ti 2h 3h du matin madiata bakisi nalingaki tango ya boli wana ozobina ozomona na cadence mais lelo bino bana vraiment na soni libomo nyonso to ozotindili bana en plein air soko bepe libomo soko nini nani so aza kobeta kuna nani kota porte eza polele oh okobila ngai porte lero boy bon frère mais motono ya bakiso ya lembaka te papa mbote bonjour ndenge amelaka bakisi na ebangisaka ngai beau frère natiki bino Il n'y a rien, c'est l'homme qui a peur. Donc il y a les choses au polo kankamaka. Na yé na bitumbate. Bongo ni. Na yé tout seul là. Non. Papa so na côté de Sushawa. Déjà pour na mission-té. Déjà pour na chirurgie. Abanzi tuvandaka na mbuka uyibi caractère na ngai na busa na likambo mbala moko susi na yaki pona tuna yo eza likambo moko mokolo tosalaka discussion nga na yo awa nayebi te na le markaki que mwana mwasi moko bakotaki awa na mobali azali mwa njitu minene nayebi te soko oza koyiba mwana mwasi moko buyi na mobali na ye bakotaka na lupango ntango bwakaki nga na balabala voilà voilà mwana kazi na ngai oya mwasi wana oya mobali wana bazalaki na ye mwasi na ye oya mwasi wana mwasi na yo kutu oyebi ye te yo yebi mwana mwasi wana te mama na ye oyo azalaka ya moluba oyo azalaka na mboko yo soko leki kinkwa badala okiti na chonga mbana voilà yewan oyebe ye mama ya muluba wana oyo bakanga malupango na ba brise mpangi wana mbari na ye we mbari na ye bashi babuti abota lera wote mboka asali awa 1 mois mwana kazi na ngai ya bale ye 6 mois après aye ko bota abota jeune fille aza kutu na 15 ans 6 mois après mais mwana wana ko ndima te machombe tala nzoto mwa mais na yipo pesa nga adresse na bango tala kaka bo tukutana kala na mbuka na lingi na mona bango ozana biki ya wana zona biki te bazana bango kaka wana bandari kaka na bandari ne kaka na biso baza kaka wana na bandari aveni mbavu nakuyiba kaka moni ngapi na salaka mingi bakote wana nakuyiba kaka otone lupango ya ba Didier Mpeti bon bango nde sikoyo bavwandaka na lupango ya ba mera niti mambote soko komi kaka otuni mbala moko ça va bon okuyiba kaka suite hein voilà bon ozo continuer comment bon nayida kili kambo wana te vraiment nazungira lisusu Zambia kosunga bon attends Nalinga yanga na ye mama
ata batongi batonga na bango kara yeah. Bomé nadela na be naliko nango batinga mikili pa Nicole Likia après on a créé notre réservation studio na bon marché studio Maïno il y avait na Mazefi alors sonnet badinga bon sonnet ça va momi olo atama jimoko celui qui est na frigo o tcheba mata moi jit batante ngata mo 30 minutes mo na boya mais ça va type en tout cas ma trop attends Zonga. Yaka. O comprendre l'idéologie à monter. Oh yo zotiki na manduba wana leki na yoto mwasi no yoba. Mais yo pe na leki na yoto mwana yo boti to mwasi yo bala. Mais mo père mo to sula frère yo bossa na nande ngoza wana ke no. Mwana kan tipi no litabisi. Que non ce qui vient à couper na malade bien, mwana ko remplacer na ngayo pe selon ba coutume. Mais bon to cause avec moi vrai to c'est qui yo mwana mais tu Tom Jerry ma bête. Obio silisi. Oh mais et puis maquillage. Ezamba suka na ibisu yo. Na moninga note. Na ba jara baso yo lokotaka na nzela to yoki. Ezamba la suka na ibisu yo. Osima na litama etakeki. Donc yango lozo na ba courage yo kende ko linga marraine na visa. Hein? Okomi ko dépasser ba limite bon. Non mais oui ko beti ngai. Oui ngana lega Josco. Mais ça papa lega visa. La vie, t'as la bilongi, t'as la bateau, on peut permettre le banabon n'importe quoi pour savoir n'importe quoi. Na moi sinon t'es là. Et puis le sang mon ça a mi colonel soké, mobile nanga kufa po yo zwanga bodo. Ata mi bali basi na mokili. To tikalingana yo na mokili. Bato basili, tia ngona mutu na ojam. Na lobi mère. Ata mokolo moko te. Donc aussi manga na litama. Et puis mère donc ba vova wana tout pour master na yo soki disque d'or ye awa marraine na visa. Ngai na yoki neti mukusa moko na mutema na nga na bimisi oyo eboma maki na mutema na nga kasi yango na ebisi yote ezala mbala suka disque d'or à niveau na yote po disque d'or aza camarade na ngai soki yo oza ko oser ko draguer donc ko sala ngo pa na ngai mais justement yanga loko aza niveau na nga te yanga na lingi na aider ye na salisa ye akomi pe na niveau na nga parce que na PC na sali yo mi mona sali mise en valeur na sali yo mi mona ndeni valeur ni yo na grand prêtre o mi mona valeur yo mona mi mona valeur mais yo yebaki o batu ba mona ko libande yo ko mona valeur na nga te po to za niveau moko te yo utamboka nga na za kinoa o ko mona valeur na nga te po batu ba genre oyo yo pour comprendre quintessence na biso il faut abana que nous a kinoa oza okamusanga mais on a regretté laki mboka nanga papa na leki yo ya bilamba ya ko defo yo kenda ko defo yo banani no leki na yo nga o leki nga webi na kimboka no bimo leki nga quartier nyoso ba yeba o tibana équilibre to ba mona passe pa na lo ke defa bilamba yo kasi na yebite o leki elo ba makati ngana defa bilamba mais ça eza ito équilibre to to mo banda kuna bango nyoso ke defa bilamba ti yo bon ba to defa bilamba net elama yo Claude Sobrino asa mutu na nga hein et là-bas ezawana na omimona kapenze omimona kapenze yo imona ka siri papa malase Josco okapa alata nongola pesu avena nga yonde tant que ozaka mbokatière otikala mbokatière otikala jamais kokola na idéologie pesa ba grand prêtre ndenga na collaborer na bango bo ata ba nulise pe solo na to fana na to kozeni engana pe to tozana yo na périmètre moko te to kozeni to kozeni yango comme ça fait na ngai mbendre pour la maboiti yo me mona we ranson yo to jibe piana to ko collègue pena ma olota kande ya kotelema olali te mozolota otelemi mozolota mais lokolo sali boy webi ke masa na wana ngai ko kinoa afuka makate donc lokolo sali nga bongo pona masa na yo to kobeta na bisolo ata nere Vous avez bien des masses, ouais. Mutu pa moni boye na nzela bi mobile. Li pa na tongo ba osombela yo. Na buto ba tubana li 2h du matin ozoke funga. Moyiba misuni na nzungu. Obibi pe libanda ba moliki mobile. Na basi yango tu balinga ka ye.
Nani kuna? Bonjour. Bonjour. Son maman est là. Hein? Son maman. Venez chercher son maman. Maman yanga. nayebi te naza kotuna soki mama azali awa. Maman Sarah, maman yanga. Oui, oui. Naibseni. C'est son maman? Maman yanga kasi, naibseni. Dis-leur Tito veni. Tito? Oui. Maman, papa moi aza papa Tito. Aolu. Papa Tito? Oui. Nini? Kasi omoni ngai na koti awa te vandisanga tosolola te limana po apesi adresse ya nani toza na gisese vandisa ngai tuka okendoki te nafandisi ozokende wapi nafandisi wa bon tokosolola hotel papa nafandisi oso mobali na ngai ya atuni ngai yo nani nakoyebisena naza na problème mobali na yo te naza na problème mosusu ngai na ye kokotela awa problème nini oyo kokotela awa vandisa ngai oyoka te ngai naza na makambo oyoka na yo te so oza na besoin na ngai te papa kuna te pardon Sarah bon limbisa ça va lokula lingi eza lupango na yo lukanga malamu makambo nini ngo lisusu ngai nazala na nyongo na yo oza na nyongo na ngai ya nini ya nini ya nini ya nini oza na nyongo na ngai te te naofandisa yo te loba likambo eza yango noki Sarah Msau soki lelo ngai nakoti na lupango oyo nayi lokula violation à domicile te yo oza koyiba na motima na yo oyibi problème yo okumi na Kinshasa o ntango okumi na Kinshasa oyibi ndenge oyilaki alors nazali mutu nabandi mpe kosala eloko moko lobaka malembe oza na kati ya lopango ya bato ça va soki lelo ngai nakoti awa eza na problème moko kaka ya makila na ngai malembe likambo nini toyokana Sara nazali mutu problème ezali simple nakoti awa mpona ya kokamata mwana na nga c'est son sang pas question mwana nini yo ozako pas question mwana ya zemi oyo owanganaki nga na wanganaki wana toyokana toyokana nalobi na yo nakoti na lupango oyo pour chercher son enfant mon sens à moi okozwa mwana te na nakozwa mwana te mwana nini yo ozolinga ozwa nakozwa mwana te aza na papa na ye oyo abokoli na zemi oyo abokoli na kibebe na ye ti ndenge akomi boye atangisi ye baklasse aliesi ye alatisi ye oyo ye apesi ye bolingo papa wana mpe apesi ye bolingo eza yo te nayebi yo te bima na kati ya vi na ngai bima na kati ya vi ya mwana na ngai ezala mba liboso mpe ya suka oya awa oya kotrouble kalime na ngai nayebisi yo kaka ngai nabima na vi na yo mwana kokota na vi na ngai ndenge nayebisi yo avant que moi je me mon pas dehors sorti sans enfant naza kokende na mwana wana osila soni obandeli soni nakangisa yo okangisa ngai nakangisa yo je suis d'accord na leta mwana wana aza ya ngai ata so toke na leta ozata na raison moko te sini ya 3 mois oyo yaki awa sini ya 3 mois wanga nango oyebi oh non de dieu bimisa mwana nake olingo simba nga na nzitu tokei sino te nobenga bana quartier olingo simba nga na nzitu tokei na malembe pardon na malembe Sara nga na yo na mboka ezalaki mosi na mbali te nalobi tokei Sara ezalaki na mboka ezalaki c'est ça tokei Sara Moussa nalobi tokei nakobima te nalobi tokei cherche sous enfant makila na ngai nakobima te na lupango oyo oui nakobima te bimisa mwana wana tokei na oya tosolo oya tosolo wapi bimisilanga mwana wana aza na kati ya ndako naza kojoye tramine milu milu wapi obenga milu nasimba mbwana mbuka naza na songo ya milu te kasi je te promets Sara soki nga nazwi mwana wana te la vie ou la mort tokovivre Yaya. Bonne sang. Madame. C'est là, il y a un sur le kit.
Yaya kale. Ndani yo wana ndabu naba. Ngala zana kabia yaya. Ndeni yo kuna. Ah, bisu butuza bien. Ndeni semeki. Nani? Semeki. Semeki haya azali bien. Azali bien. Ah, si tu azali bien. Ya juana leka kiwana. Na uto yu wenzera bitika na leka kaka. Na me wakota na mvuma kote wana asindeni. Na leka na kuti ya surprise. Félicitations. Nini wana? Na mwana kita azoboka kwa basoi. Nani? Asitu. Wala lalo mchuzi zaba nyama. Zaba nyama te yanga mwasiti. Zasi. Nasirko. Ya yebiki ye mwasa tiku take ya zalo kola koko no wana te. Banda na yo suza tala. Soki tulandi tuza kukondane bashi ya batu pamba. Ata oyo nani Marie-Jeanne. Ansende sa no wana. Uza kukondane bangu pamba bazana défaut te. Ko ngolo bana. Suza eloko nga na koyebisa yo ezali simple. Omoni ngai nakendaki epai ya docteur. Docteur aye koyebisa ngai na baresultat nyonso nasalisaka epai na yeba examen. Resultat aye koyebisa ngai ndenge nazali awa na kotikala kobuta te tioteri na nga to mokongo obie mataka. Naza lisusu na mataka te na nzito na biso mibali. Euti wapi makambo ozo? Euti na nzito. Euti na nzito ndenge. Po naza koyiba ke nasalelaka bakisi ya bokoko na ndenge ya désordre. Nazalaka koyiba lisusu te nzuka ebumanga mobali naza lisusu te. Toloba ancien de sayono wana moto abomio? Bango baza na likambo te ezalaki problème na ngai. Bon. Eloko na ye kurevenir lisusu avant na yawa ntango nazalaki na mbuka nazalaka na mwana mwasi moko boye tozalaka kovivre nga na ye avant mwana mwasi wana ya Kinshasa ayibisaka nga ke azalaka na zimi na ngai ya 3 mois ya yo ya ngai bongo ya kasi bongo wana na wanga naka yango mwana mwasi wana na ye kufuye ntango nakumi awa na Kinshasa na fuye na badresse naye komona epai mwana mwasi wana avandaka mwana mwasi wana abuta mwana akula abota mwana ya zemi na yo kasi yatukende kozwa ye te yanga eloko na luka yango wana yo yakananda kubana babenga noko ngai mukoni babenga katata mwasi yaya olingo kufa ka boyota ajo komi nango tukende te bon ngala yibi tokende po mwana mwasi wana mwana wana buti mobimba na yo omoni pembe ya mama azalaka na yango na pembe na yo mobimba ya mwana wana nzamba zolo kumwe en tout cas sala nyonso sala tout oza kokende kuna toza korécupérer mwana wana ya zelana ya bongo tokende kuna mwasi wana tina lelo bala te mwasi wana aza na ndako ya libala tata wana ngai nakende kotika makila na ngai epai ya tata mosusu ya bongo tokende ka mwa zemi wanganaka kamba moto longwa tokei tokende kozwa mwana esike vraiment leta kolandela biso te zala siri na ngai tokolonga yo za bapreuve ngana kondima ndeni kezemi wana sa même su bango mpe baza moto pembe bilongi koka na yaya te nazali siri te naza siri na pembe na yo lokola ngai mobemba ya so anga na kotika makila wana te kuna tokozwa problème te te tokozwa solution yaya mobali wana sala tokenda tokozwa solution rapidité sala donc tokende lelo changer bilamba changer tokende na kozira yo bongo bilongo mwana te wapaya kokotaka ngana likamba mwana yaya menga sana eloko ngana lukaka makila nami loko esalimo makoko wana ke ipeka omelikisi ozoka pasi makasi ya mama elimo hôpital etongo obikisa yo mama atakisi apanga kopesa yo ebangi obandaka ozoyebisanga eloko oti
Ozo combien ma pourquoi sozo bien ozo bombela ma pourquoi. Ah ça va. Natelo be obekela tabuna asa. Mais on lien deni mwana depuis 2 jours on entolé ensemble na mwana té. Et puis on a eu ça manque azoliaté finalement. Ah ça va. Lisa. Lisa. Songa keta musalo bo mimi l'hôpital la compagnie to yokola nanga mama. Yeli kalingane mambo wa hôpital wana te. Mais il faut bien to bengisa médecin ya ko consulter là. Oui, au bengi ke poani. Ki emso olela bwinzala kaka. Ki ena osombela ata charcuterie na wana ngakulia na Japon na Lisa. Mon bébé. Bébé. Nous sommes au charcuterie hein. On a roulé. Nani. Magie à pomme. Hein? Coller la terre maman tu hein? On se peut ça maman pourquoi? Nazoya na le kilo charcuterie roulé hein? T'as fait pas chérie. Hein? Vous allez maman. Ça rapporte ça mon elongi azawalez hein? Ndega usindile mama. Lisa, j'arrive hein? Bonjour Lisa. Bonjour Kanya. Maman. Bonjour Lisa. Maman. Ah oui, Kanya. Pourquoi que ce mélange de charcuterie wana zana ni para? Ah. Lisa. Pourquoi nous tournons ma question modèle? Maman. Wasu nata on distrait ngate. O nyo solo ba ki jo wana. Da soit disant papa la tito na yoka ki yango. Finalement, nina eba papa na ngaza nani. Si nous avons papa mi baye, c'est vrai que nous avons papa mi baye, mais c'est vrai que papa n'a pas azana parce que maman m'était pas secret ya zemina. Kolo mona m'était pas ngoza maman. Yo mwenga na boy ko so na papa na sulu nayo. Yebisa ngai papa na ngaza nani. Azana ni yebisa parce que papa no baki papa na ngana que un jour na finga kele azamuta pusu papa. Na mimi saka blo na nzela na finga kele. Si vous avez papa du script, c'est vrai que nous azana. Ou bien papa obi ke no papa ayawa na fanse no mi balé na lo ba ke no so ki pe nani papa ngai. Entrez. Oui, entrez, la porte est ouverte. Bonjour. Bonjour papa. Bonjour maman. Oui. Oui papa. Oui maman. Merci beaucoup pour de dignité. Quoi? Ce que moninga na kotiawa ezali par hasard te. Seke na yibi likambo eza na lupango wana yango wana nakuti. Likambo. Seke seke problème ezali yango wana nga na kotiawa. Oyo leki na ngai ya mwasi ngai yaya na ngai ya mobali. Qu'est-ce qu'il fait? Na kuremercier yo nanu uza dynamique. Ozali garçon moko sage. Pona nga na kubenga yo za héros. Papa, excusez hein.
boza awa epananga. Oui. Mais depuis beaucoup de temps, bozo le banga zo comprendre minute. Sois clair et bref. Oui, sois clair et bref. Problème ça nanga iboui. Na félicité yo mobali azalaka boui. Uzali mobali moko oyo buza mingi tena mboka oyo. Na action yo sali. Papa, soki bakutia yo munima ngai na kuposer yo pierre tombale. Pona nini? Mais papa nga na comprendre yo te. Otianga monument na kufite otianga pierre tombale. Mais finalement yo oza nani au juste nga ne yeba yo ozali nani? Nazali chercheur ya bamakila ya bato ebonga. Ngande nazali chercheur na yango. Voilà le problème. Papa, qui l'a libérer son sang. Et oh. Loba papa. Tu y es na leki na ngai po tu ya pour récupérer. Mwana oyo azana lupangu na yo. Quoi? Mwana oyo za kubokula. Azali mwana na yo te. Papa. Ah mwana wa bokula azali te. Na si bo sani adresse. To bosani? Na boluka moyebo tout na bo continuer na eza awati. Hein? Bon. Mais na lobi na papa. Jina na sirisa. Landa bien na famille na yo. Banda na kisina. To na mushichon. Ya famille na yo débrouillé. Tala colère ya njito yo soki ezali. Maman, yo yebinga? Tata, yo yebiye. Bino mtu boye pananga. Bosengi ngolo belanga tingo bino ya. Boso compliquer pourquoi? Hein? Tana papa. Oh di. Ya nanga azokele musika. To ya ngombo kuumisa te. Mwana moko ya jeune fille ozaka na ye awa. Tala ngai. Tala mwana wana. Akokana ngai. Mwana biso. Papa na ye ya na ngai. Quoi? Hein maman? Mwana bomba na ndako ya yote. Awa nazaka na mwana na ngai. Mwasi na ngai epine kinanga. Voilà. So le moment est venu. La lumière du jour s'apparaît. Papa, oui. Ce qui au profond au Congo, débrouillé. Dis. Son sang Kata n'existe pas. Comment le benga la bêtise? Moi non yazana le pango na kati yanda kuna yo. C'est mon sang. Si venu en récupérer. Moi na wana naza kubimana ye sikoyo. Moi na yo ko bimela awa ya yo yangai. Ya yo yangai. Excusez. Bodo. Bodo. Si tu veux un miracle, papa, je décide. Nalobi, boza na folie, nazo kanza boza na folie. Yo oza na fali. Oza na fali. Dis, batato yo bayena mamo yo, je ne comprends pas. Ba bévi, ba connerie bazo lobela ngai. Yo. Hier ozo yebisanga ki aye ko récupérer mwana awa na kato pango. Yo obotaki mwana na kato pango. Voilà. Bon mwana obotala ka ete. Papa. Yo botana ngai. Bino boza mwana, bino boza mutu na famille, bino boza elongi ndengwa. Tala ngai tala mwana. Wanda mabungi ya kote na pango. Papa, nazo comprendre moi. Mwana biso vanda na ndako na bino aboko mwana ndako. Maman, Jila. Tala bobo sani. Awa te. Bon, Jila na sibrike yo. Ma problème est ça. Mwana mwashi oyo. Mwana mwashi wapi? Mama na mwana wana. Mwana wapi? Sara Moussaou. Ah, voilà. Na sibrike yo. Sara Moussaou wana. Azali mwashi. Autaka mboka te? Wana mukili tu confirme ngo. Voilà. Mabuta mboka. Tango azalaki na mboka, azalaki ko vivre na ngai. Oh non. Écoutez-moi ça. Ayaka na Kinshasa na zimi na ngai il y a 3 mois. Oh non, pas question. J'ai découvert. Papa. Oh yo komo loba wana. Et comment pesa na kanda. Sara nenga zali asa mwasi onga na bali. Na bali na mbongo. Na zuye na fenêtre te papa. Usalaka perte. Na zuye na porte na bali ye na boti na ye mwasi. Awa na kata ndako ya ngai. Oyoki? Yo kono sur na mozolo bana. Na yibisi yo leki na ngai. Sara utaka mbuka na zimi ya 3 mois ayaka na Kinshasa. Alors, je vais récupérer son enfant. Mais un point. Papa. Entrant. Oh, ils ont folie. Yacho. Ils ont folie, non? Bimisa mwana papa. Oh, non. Bima lupang. Quoi? Bima lupang, papa. Qui? Nalobi bima. Yo bena nungo ko sala yo bena obota mwana wala. Di, na famille na bino mutu ya pembe buyazali. Bosore. Tala ki mama na yo na kitata na yo. Bosore. Buzana mutu yazana puso yo. Ngana lobi papa.
elongi ya ye yango ya mwana wana. Ok, écoute. Ah, bato ya quartier baya koyoka ba bêtise oyo ba mnoko na yo. Je suis responsable papa. Et moi. Ah, écoute, hein, na bien liba bobimana. Ah, liba. Vous libérez mwana wana bima ba vanga na ki. Maman, ok. Mwana. C'est ça. Yo tika ki mwana. Mwana bisa za. Oui ça. Oh, ba légende ndenge nini. Papa to ki banda. Attention. Pas tarder. Pas tarder monsieur. Ok, na bino bibi ça bato liba to tala pourquoi? En touche pas. Oh. Père. Non, ozolo ba malé papa to ki liba. Touche. Oui, ça m'a comme c'est ça. Bobi banano hein. Pour maman moko pe azaka na ndako soka écoute. Est-ce que tu me connais toi? Oyebi nga songa nani? Oh tala bobi banano ko affaire ni nango boy. Tala. Bon, na mwana muto ba te. Eh mwana wana mupesa ngate. Yo zana mwana papa. Mwana wana akobima te? Mais papa, na peso mwana yo zana mwana. Duba akobima te? Oui ou non? Oui ou non? Akobima te? Voilà. Eh oui, tout kende. Je promets. Je jure fidélité de cette parcelle. Soki umoninga derima na yifi. Bango la libanda. Uza kumona? Dis toke libanda. Okulukanga. Oh. C'est comment donc il va moi. Papa okulukanga. C'est très dangereux. Papa. Voilà. Moi. Tu me regardes encore. Comment? Donc ton vent d'aboyer na kata le pango bazo ko menacer yaya na yo ozota na misu. Hein? Yajo, quoi encore? Yajo. Oui va faire rango moko. Elle avait bombé là. Vieux. Soko tani bien ngati obengi ngati na kota petit ba jongo ba bimi. Oui moko bana na raisonner ba faire rango ba kota suka. Oui, que Père Rose a raison. Ah, ça a raison, la bêtise en solo. Rose a raison. Pour ce qu'on a souvenir, les soucis, c'est bon. Ben, qui est mon qu'on a bimisa kabatango wana, ben, qui est nanga. Oui, que ça va se confirmer. Pour petit wana, visa. Tentula wana na famille na biso na sala pena resasma banda kokobar banda na mère na na pembe nan. Tentula wana ya nan. Ya manzita. Il n'y a pas Kofi. Yozotuna, donc bien vidé TV. Yozotuna, donc je suis le premier. On a qui ça Zamwindu, moi si peu mwinda boti mwana pembe. V. Na habité so zaki na mulimo kara so kinenga nini. Est-ce que tu dis que na mère wana bien? Momi wato yana joy. Ebi tentula ya mère wana o ya uto kota sikoyo. So tele na aspect na ye, présence na ye, aisance na ye. Oui, bah tout à fait. Tout à fait avec qui? Ah bah tout à fait vieux. Yo ozomona te que visa muneno visa za na ya nani et puis elongi na ngana visa ezaka ga tontir non vie toke na ba détail pena to quel détail to décortiquer tala zola mère wana kota gao tala zolo nae hein tala hermoma matama banini vie tala et puis hermoko bakota suka oye visa abotama lichombe 6 mois or joporo oyoyo azolo bakeo petango. Donc hier, bakabona kana na villa, na momi na yo Sarah, basaka na zemi ya 3 mois. Un peu de calcul mental. 3 mois plus 6 mois, ça fait 9 mois. Ozomona ngote vie. Donc tu le crois? Vie. Ah, vie. Oui, Joseph, papa wa Yesu. Moi na asa ya ngai, moi ça ya ngai. Rien vie. Voilà. Tu as toujours des problèmes avec Sarah. Tu as toujours des problèmes avec Visa. C'est ça. Lukawana on se consolait, Luka se consolait, mais en tout cas, les hommes on a bien bakota suka lifanta na lifanta. Bakota suka c'est quoi? Bakota suka. Ouais, bakota débit alors. Ça n'a rien. Tala. Ya n'a rien. Au sein de la punda. Sarah, advine ga mourir ska ba momi. Ça n'a rien mais rembourser ga. Bodo, na pire. Parole on se tenir ngai. Mais c'est quoi les fanto et mon enque, les fanto na yo te bon. Toi tu ne reconnais pas que Visa c'est ma fille. Oh, il y a dit que Sarah n'a pas la qui na misu na yo zo mona. Parce que Joy. Allez dis. Joy la zana asa kutali poma. A sauter ba mapa mwebele ayera rawa, a déclarer les fanto. Ah vie, omoni. Bon tata mwana mususu baza la tête 18 net ngana na minute so na bali na ngate na bien. Pour na bota na senta partout na ça bien. Bota au limité. Moi je te connais mieux. Donc aux agistes. Ah, Joseph, papa wa Yesu. Ah. Le petit on a Sarah, on a reçu na raisonner. Donc Sarah on a vidé bali comme na vieux bakota suka.
aza na ye do momi donc ya mboka tie moko boye bango na bango biso otali bakokana na bango pena oyenge moto malamu aza te na mokili ya ata kuti kuru soki mantera ngo kuru mantera ngo vena donc obanda bana 8h ti sikoyo jalo montre no tano l'air nto komia kisi na expliquer yo mona ga bena mendre na vena yo bena muta malade azala bo yo to piquer crise bena oza boy yo boy et puis babilambo zolata oyo on dirait ba danseuse soki ya kofi soki ya wera soki ya jibe soki ya wazeko elekelanga et puis ozwi na plan na ngai ozwi bonne na ngai ozwi yango yo bon sikoyo yo ngami koma ngami mona nana ndako et puis au moins moi 15 ans tala soki 4 bon siko ye mère na bino do mère na pas otamla la bijou bon otamla la bijou bon non nzoto non il a met kanga yo nzoto on doit ça l'exposition et vente ya nzoto na yo telemana yo Bodo ko mangai. Eta mazoya tuka bonelo obete bongo. Yo bota, obota na otuna, obota. Odoma na fela ngo. Oyebi pasa mwana yo. Oyebi pasa mwana na la pesa. Ye explication yote. Oyebi pasa mwana. Oyebi pasa mwana. Eza bala tuka na ebi. Donc yo ninga tumule lo sepeli. Mote mwana. Oma no ngode msa mwana. Oma no ngode msa mwana. Ye sali nini? Donc moi makene ko bebe maki banda 8h zo songa lero 18h mo 3. Yo zo mona ngo peli. Abi mi fe mutema. Simba ngabongo. Ebi si ongo. Soko simba ngabongo. Simba ngane loko mususu mena mwana ngane. Pona mwana ona. Na mwana ngate ebi si. Nanga ko benga nga pera leki. Ngai na simba ngai kaka. Na lobi na olo. Ika mwana ngo bikene. Okobo mangale lo. Olukanga mingi, awebi ya. Awebi na ko manke. Olukanga mingi. Lelo simbi motema. La mère na ko manke o. Mère na ko manke. Yo sa stage aqui pula, tô indo, mas o outro só vai voltar 18h. Fez a malasuka. Malasuka é disciplina. Tant que ela já pera leki na na ko corriger toujours. Olha sa stage aqui pula, Tony. Yo, odo chana na ça va. Yo, ya ko continue à tete bon. A tete ka ega. Jour mena ko ba ele noa, yo ndi mangai. Oh, ni nango boyeko? Yo, mwana ngo finalement azamwana na biso te. Donc ngana pesa e correction na pesa te. Correction ni yo pesa. Correction ni yo. Omoni kimboka. Correction ni yo pesa mwana yo za ndenge ni. Na kimboka na yo uta oyo ngai pera leki ifo na pesa e ba correction. Voyou mo ka pamba. Baka ashi na ba bala ba bota ba na bana. Yo mbula mwana soni mabanzati. Yo. Merci. Nga voyou yo mboka tiers donc viki villageois o mane convenir ko bala basa mboka do yebite ke mwana il faut so ngari mboka fa tena ngai na yo ndengo za wana différence za ngala ya na bala na ndaku na ngana boti mwana ngai wapi ya yo ki ya kero na bala na mwana ngate oni edike yo moko te mwana ngande ko ya ko edike ndeza mbala suka pamba na ko beta ngai oiko mankenga eso yeba ke ningo sana soki grand frère kufina malade bien ngam na remplacer ye donc ngam na bala oscillation batangi mibali na mokili pe ba ko bakisa yo ngana afrejo na mobali yo mobali na taille ya disque ko ko bima na ndako na ebisi yo soki pona visa ko bima na ndako yo batanga di yo ngala afrejo na confirmer ba taille ya disque compact ya laser yo tsaka langa yo continue no na tala na ko ba yo noa yo ko mona ndena osala yo vandela ba fufo vandelaka na mwana ngate na ebisi yo eza na suka
nabeta yango na kanai mpona petit frère avie na ngai soko oyokelaka ye motema likuni mpona babote na ye bote ya yo totala abotenga na abima modele oyo bobota mpe mosusu bobota mpe mosusu banda bokangama kaka wana ka Marjane! Marjane! Aqui, ué. Como é? Ngana lukilaka ye yadi yaka. Soko ayibaki kutu mosala na salaka. Mokongwe. Marjane! Hey. 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 Hey, mkongwe. Nikufinzambi. Hey. Marjane! Ngaye. Mama. Yo zonga na moyo telika mnini? Nini yangu boy? Nini esali yogo? Marjane. Nini? Mukongo yokana na yebisoliso ngana tsali makamukuna na zangu. Nazana mukongo pashi. Banda to ya zana yebisa yona nti. Banda to yaki olakisanga ta ville kata zangu te. Ngamonda mbongo mwana tindira kingai wana. Ale, nake na zangu. Nake kutangwa natala kuna koma na zangu boy. Bona somba tamwa mbisi ya ukauka. Mama. Na tuni talo, mama talo boni. Bandubi na ngai mama kamata mbisi okapula. Na zwi mbisi kaka boy. Na zwi na yebi na ngandenge batabula katela sali kaka. Tako bato babandi ko seka ngabasi wana bakata ni ko seka mo vile. Na yuki sone kaka takabati mbisi na bango na tiki na bandi ko ya. Uzako yuka te. Nyo swana kaka foti na yo like seki ngai te. Yango uzapenza kula ko bela ko? Marjane uyuka mukolo mushushu ngana kofi. Nikamuni penza. Yo tikali. Marjane uyuka mukolo mushushu ngana kofi. Dika munini uza kubela yebisa ngai. Tikali mama mukongo na ngai. Mukongo nini? Eza na viki yao. Tito tika na kuluba. Yango mukongo wangu pashi kaka pashi. Musalo yo sala kangana yeba kate uza kubela yo mukongo. Musalo ni yo sala. Uyiba shine mikono. Na sala kina nini? Nini? Na gari ya train ya matete. Ministre ya transport tamba moninga. Alubi lelo yo mutu kumela bagwako. Apesinga si wago nga mutu moko. Mama fina ngabati mususu. Fina ngana mukongo. Na fina ndengi nini? Fina kayawa. Bugaga. Ni kampuni ni yo vraiment na fina. Zina nanu natala nanu biloko yena ngwana. Ai. Marjane mbali ya kufa yo za kutala. Zina. Marjane mbali ya kufa yo za kutala mama. Mukongo. Biloko ngoro yo, biloko nini yo? Tito. Nalubi Tito. Oyo nini? Tom. Donc malade oza kopela kaka Thompson kola Thompson mi ba na pite ko na ka fufu ka popo fufu. Ne oza kopela mkongo. Kalisa ina oya mo 4. Antuka yo penza Ukuyebisa nga malade mkongo eza kubuta wapi? Naza kumuna credit Dika munini? Soko yibaki mala. Misala na kama misala Muntu abela kamula na kali mkongo pamba te uyebisa ngai. Naza kumuna credit mkongo kwa nyo sa mkongo. Na kudu nyo sa mkongo. Yamala ndio ila ka kudia. Bidoko nene ngana kudia wana. Wana bidoko. Baniko baza kudia ngombe bongo si wonga itaka na manini.
Ah, tu boutique au thé na boutique oyo. Oyo kuka. Kokanga ebinda eza ya bana age na yo me yo sokoma monene mingi. Papa, c'est ma fille, hein? Ah, ekokaeti. eza produit eza basous le soleil sikoyo noluka oyo basorti wana oyo baobinda basingabu basous le soleil wana oyo baobinda basingabu bizarre ezoka bakanza kwa mama wana tosala déjà commande nango ekoyakala te wisa mama julien etinda ngoti aotinda yo oyebi kati biso na rivage tozala deux fois te neti pantalon oza original penza eza neti moya tonton bien konga so etindela inga nayebi eza original mais ekoka so taille na yo te pape ekokanga te oyo kopanza yango yo amonene te nazoyebi so koliaka te oyo eza ya age na yo te non non c'est ma fille. Ah bon? Elle a 15 ans. ndima te alango balesa oyo bapoulet roti kaka yango eyaka monene. Ah bon? osepeli nango on a fait uniforme et bon chemise c'est comme ça pour les tombes. C'est combien papa? C'est $15. $15. Pas monsieur va payer ça à débattre. OK. Ouais. Donc 15 je peux donner 10. Vous payez ça 13. Ah je veux 10 papa. 10 au moins 10. Tout ce que la Bible dit ça la maman. Ça c'est 10. Visa c'est tout hein? Non, tu là en dessous de la boutique, on va sous le soleil. Bien non? Papa, ok. Mais que veux-tu? Ton côté. Non, il y a un mouchoir là. Non, non. Mais ça c'est quoi? Hein? Tu ne sais pas porter ça aussi. Eh bien bizarre. Olimini Nico? Moi je te oh, t'as dit mais à 4 tu fais ça? Sous les soleils au là moi. Papa, c'est ça la mode. Ils ont là ta mais finalement c'est quoi? Hein? Au là tu n'en fais pas. Ils ont vraiment hein, ils ont oui ça au moins. Ah, oui, ils ont qui te na contact. C'est ma fille. Alors, pour la télé, et pas y avoir badoni. Eh, papa, la baquère. Oh non, non, non. Attends, moi, la coque, ça pose ça, si tu veux un pantalon, ça, tu n'as qu'à pas. Papa, pantalon, oui, ou bien une belle robe. Robe, elle est à bon, toi, arrivage que y a été. Non, transparente. Tant non, j'y sous les soleils bien. J'y peux la il a sous les soleils ce qui body ça va aussi peut la so là tiens bon so changer au moins té. Na papa aussi. Visa. Mais ça traîne non? Ba oyo misusu oyo. Oyo azolula lulo. Aza papa legi na ye va bakasaka. Je vais écrire. A rotine ba biloko nyo surtout wana non? Ensemble. Pois ensemble. Bon, à quoi là, on peut boyer, à quoi là, tu peux boyer. Non, ça au moins. Pas ça. On a ligne à moitié. Mais oh, yo visa pour la télé, maman n'a pas se la tam keti. Maman, Rolando, on a la ligne. Maman, emballe-moi ça. Emballe-le, hein. Déjà. C'est combien? Ensemble, les boyaux, on a 50 ou 50? Ah, ça va. Quoi? Hein? Ni sous. On s'en va dire au sous. On s'en bien ensemble, maman. C'est pas fini. Hein? Donc on a ça papa donc qui tose la boutique pour mato qui est non?
Ah, abwekali lingeveka ntindua. Avant d'y avoir nos aucun sabato maladie au yongana tika vraiment donc na yebite soko bazo vivre comment. Ebele makambozo le kanamboka oza koteka bamabele. Kofunda batu na tribunal. Nyoso no kanisa ezali bomo ya mutu. Nana yebisi yongana teka mabele yongana teka ezalaki mabele na ngai mo. Bayebisaka yoki mabele ezaka mutu moko to eza mabele alibota mo. Yango sikona yoko comprendre même bana kazi nanga po batindi nga mwa quelque chose bino bozo frene. Pamba tenga na mboka nazoteka ba mabele nazoteka tout ça. Etalinga te. Samaton. Etalinga te satatono yo mwana muke mobimba obandi ko raisonner lokola mpaka ngai yana yo nazalia bandanga na boti bana kumpe mpaka oyokanga na makama mabele wana te makama mabele wana ezo kufela batu mabele ngai moko mabele ngai moko c'est ma propre terre oyo ngai je vais vendre c'est quelqu'un qui dit sango ba memeli yonde yango wana mena yabi batu bazo yebso basango ça va ngamukona kuzonga village bango nyoso tunga fona kandi ma ulembu tombi tomba baku uvonda bika bana bama wilu buna tomba baku kubonga kubana bama ubavonda mudambu dintoto wilu ngande ndokiko beau frère beau frère ngala kan cheke so bema kiti nazalaki na ndako wanda beau frère wanda ngana zo so na grand sera wa makambo wa mabele makambo mabele wo yongana teka ke bino boyoka ke sangwe zake mabele na ngai moko same ngana kenda na teka mabele wo ya famille oto ya batu wa village je devenu quoi mais basangwe yake waboye yo beau frère oza ko sala mobulu na mboka moete makambo lokuta oyoki ngasoko nazo vivre na mboka pamba te banzeto yongana zo salisa batu yango bazo yako tikila mobulu wa nini mabele yongana teka kinazo yabisa bino yanga ma propre terre moi-même je vendis ça quoi mabele wana eza yo moko banda otere mabele wana otindelanga nini ngai na bana awa mabele oyo ngana teki yo zolo bana tindilo beau frère na yoki likamo mabele wana tokotala se na bana na ngati na bana na ngati na oh chérie yo muto bota nde fier nasa fierté ndenge mais likamo mususu za konginda wa boye eza likamo ya bakisi obino bosalaka okamata mutu okopesa ye kisi dose ezali te kaka ndenge wana opesi akende komela babidona ayaki na conférence na bango ya baguérisseur dose biso topesaka il n'y a pas de dose c'est la dose usage unique ozoyoka maladi na nzoto wa mutu esengaka dose te mais esengaka la renforcement de la traitement bakisi ongana pesa naza kosekisanga bofe mundele asalaka kisi soki basali seringue ezali bakopesa 2 ml 5 ml bino bopesaka olobi yo yebitina mundele atiaka 5 10 pokenda kokotaka mbongo beso tozopesa dose usage unique mbala moko na pesi yo 4 bido 5 bido abo maladi yo mais soki pe leki mingi mabe beau frère ça ne pas tu ouais ça pas tu ouais et bon matin ona libota na yawe nani mosusu na belela yo koluna yo